C'est notre secret, ouais. Papa chéri Azolo. Papa chéri Azolo Bango, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc voilà. Donc les daga mon Nzambe, tata nabana nae. Donc voilà, succès nabiso ezali président nabiso leader nabiso azali motopamba pour acquiser baninga mususu te po nabiso toyaki. Mais ce ezalaki papa chéri Jibempiana. Ayaki te toi tindaki délégué à ta mokote elinga koma o muluba wana naeba te so memangambu ya makamuni poka za muluba. Maintenant que c'est gâté ça fait mal et ça l'a bien été mais ba o ba yaki te ceci ba zo ki ba empêchement à aéroport venabiso wera son de la forêt atindaki pi Roger mwana mboka ayaki héritier wata Gogan atindaki Dadi Mola ayaki ba porte parole na bango bayaki biso pe na compte na biso wenge BCBG tozalaki wana to représentaki leader na biso azalaki te à aller na Paris boye baki akompe bien donc ngai nazalaki Jidelo kontra bendo azalaki Rio le Bogara nayebi ke makambo kozala bien mais bato pe baza na organisation faut bazala très bien organisé faut bala très bien organisé. Au moins makambo et comment battre bango chamu tout so bayebi ke mbongo ebimi après bokomi ko bengisa bat baya ko betondre bino boza soki ndenge nini bozo programmer bat la prestation de demain déjà dans la place des artistes le mission faut commencer à prester vous allez prester là-bas non BCBG est presté ko prester ezaka te faut au moins makambo sous comme ambiance tant ba wanda ko prester et comme ambiance et comme babo sena bango betela bisobo alongwa kuna or eza matanga. Toutes les internautes partout vous me suivez, je vous dis d'abord bonjour, bonsoir. Nangonga Obino Bolanda, émission Nabiso Naitando Yake Nabino, Naba poste téléviseur Nabino, Naba téléphone Nabino, Lelo na Bosolo na Baïba Kenda Sango, voilà, Bosolo na Baïba Kenda Sango, on va parler de qui? Lelo Touza Bongo Naye, Sege Mignon Magneta, voilà, je suis avec lui, Toko Solo la Naye, on va parler de son groupe, Oyo Azali comme chef d'orchestre, on va parler de BCBG, c'est ça, voilà. On va parler de sa vie carrière naïe. On va parler de beaucoup de choses, de notre papa qui vient de partir, papa Mongali, Oyaoti Koti Kabiso l'a enterré aujourd'hui. On va parler de ça aussi parce qu'on n'a pas vu la présence des musiciens là-bas. Tab artiste, peintre, nani bazala qui était tandis qu'il y a ça art plastique qui fait bazala bongo baïke, mais bazala qui était. On va parler aussi de la prestation de Fally Ipupa. Même si vous allez me dire que à chaque fois je poste oui, j'ai besoin d'écouter la vie de tout le musicien, la vie de tout le monde par rapport à son prestation à Cameroun. Pour être zappé Moko Yaba Congo Mani Oyo Azalaki Kuna. Après ça qu'il a fait l'honneur de notre pays, je vais demander à tout le monde Vina Bango par rapport à la prestation. On va parler aussi de quoi encore? On va parler des papas des FAO qui vient de partir, papa des FAO à Tikibiso, mais na mort qui tomona qui bongo présence il y a artiste musicien mingité, même s'il y avait la présence il y a oya BCBG mais bazaki baikité donc sans plus tarder je demanderai à mon caméraman que derrière ce bel beau caméra à Panza caméra na sola bongo na invité nanga mokolo malelo. Bonjour papa Seguin. Ouais, bonjour Karichou. Toujours papa. Bonne santé, actualité, il y a BCBG, toujours mignon, toujours propre. Vraiment, je te dis d'abord merci d'avoir accepté mon invitation que Oya Bongo na plateau na biso to yambao na chaîne na biso lelo ya KM télévision. Merci d'abord. Ouais, merci Karichou. Pour na yo na no po moni bato ba penser na yo oya ba se déplacer ou bien se déplacer pour na bango ezalaka liboso likabu ya conscience et puis ndenge vous considérer mutu voilà
Donc merci Nabino na nous na chaîne Nabino na patron nango. Donc voilà. Et puis biso toza bien, toujours toza bien. Nangolo ya Nzambe. BCB ezalaka toujours bien Nangolo atata Nzambe. Ils ont toujours bien engolé à Tata. Mais quel est votre secret en fait? Vous n'avez pas l'album sur le terrain. Ça fait maintenant 11 ans, si je ne me trompe pas. 11 ans depuis que vous êtes qui balle de match. Moi, na Botami à Koli, là, 11 ans, à Zo qui est déjà école. Il n'y a pas l'album au marché, mais vous prestez, il y a des concerts. Vous faites même pas des spots publicitaires, mais il y a toujours de plein. Quel est votre secret? Fozalaka na Tata Nzambe. C'est notre secret, ouais. Papa chéri Azolo, Papa chéri Azolo Bango, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc voilà. Donc edaka mon Nzambe, Tata nabana nae. Donc voilà, succès nabiso ezali, président nabiso, leader nabiso azali Motopamba, Papa chéri Bin Adam, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, nenga dans la na attachement na Nzambe nae donc. Et puis à ça là déjà ba misala ya kitoko o endi mama. Donc biso to tellement na banzembo na biso kaka oyo endi mama yango ba sepela rango tilelo na bandako na bango donc soki bazo yo kango et ça la bango bien mususu akanisaka tanga la étudiant mususu akanisaka tango banda ko ya ko bunda na ba martyr tango banda ko ya ko bunda na ba palais du peuple mususu tango banda yo bunda na ba baza kamina na ba milouz donc ça on a pas souvenir à madame mususu pe jour copine nae ou bien copain nae akendaka mikili donc voilà. Comment je suis Maurice des sans toucher. Voilà, tu vois maintenant au dévoiler c'est secret nae au lingaka sans te toucher, te regarder sans te toucher donc voilà donc papa chéri merci coup de chapeau siko zali donc ndenge olendisaka biso ba musicien na yo na musala soko chanze mbofocha koko timba na moko po ekanga ezala bien donc yango na yo telemi kaka na banzembo na yo yango biso pe tozwa bénédiction wana donc okese na biso lelo soki totie libaya ata na zekabar ata na soki na nganda lubomo ata na nganda dekazie pa maître Gunter Manu ezalaka toujours bien donc esimbaka kaka. Donc voilà, dimanche tout est dans le village Temba. Village Temba, tout le monde a des répétitions. Tout est ndenge ekozala. Donc tout est bien pour toi na Tata Nzambe et puis leader na biso ala na conviction moko ya makasi. Donc et puis alingama et pas batu balingaka ye. Donc merci na ba fanatique wana bandeko ya papa chéri o bolingaka ye donc ndenge bozo soutenir ye na biso. Donc merci et l'équipe senga merci exact. Donc nous soki ba pesier et logo faut que senga merci ba senga merci te donc ba na bango ba insensé donc ba na bango na sens te quoi. Donc biso ba to la nzela Nzambe to yebi makambo wana. Voilà, c'est 15 ans aujourd'hui de carrière. Tu es toujours à côté de Papa Chéri. 15 ans en tant que chef. 15 ans en tant que chef. Je n'ai pas fini ma question en fait. 15 ans en tant que chef, vous êtes toujours là. Quel est votre secret? Ou soit que mon amour soit dans la capacité de quoi yoter, ou soit que confiance au Papa Chéri à 100%. Il s'est dit lui-même que non, il n'y a pas moyen que je prends d'autres artistes, je le mets à la place des Sagan. Dans le biais. Grand frère Nangai Alain Pela, chef d'orchestre. Abeta yata ba 20 ans, chef d'orchestre. Tant qu'il y a Longwe, tu as qui na tout kaluj number 1. Azwaki petana o yazwaki tanga mona yeke fa kende na ye akei. Donc ngana ye kozwa relève ya chef d'orchestre. Mokonzi nyonso surtout alingaka. Mutu asalelaki musala kitoko mokonzi tu alinga mutu asalelaki musala kitoko comprendre to parent tu alinga mwana oyo aolanda makambo na ye donc ngai tellement nayebi gagne pain na ngai ezali awa na orchestre oyo ya BCBG ya Papa Chéri et puis leader na ngai alinga ngai pe dalingaka ye nalingaka na wenge na biso tu comme wana ya wenge ngai nalingaka ngo donc ayebi ye boko nyonso alobaka
yango na tosa mokonzi tu alingaka muntu alanda makambo na ye atosa makambo na ye plutôt non ndenge nazo tosa ndenge na tosaka ndenge na continuer ko tosa yango moni nazana ye tozana ye bien tozalaka bien pe tozalaka bien po na yebite soki nini na ko tosa te po ba makambo nyonso esalaka muntu asambrie amekanga nango amekanga nango déjà na résister makasi et puis na ko résister kaka po eza nango tina te po to comprendre mukili net ngai so na bi to comprendre mukili donc on est na côté na esprit ya bana mai mususu non net ngai na comprendre mukili mukili ya la presete ya la malembe na linga pete babenga ngai na l'équipe batu nyonso non so ba komo ba yo l'équipe batu nyonso tout liwa peto landa yo on doit comprendre donc so ba lobi ko dans l'échec à batu tout faut que bapé liwa peto landa yo il faut être au milieu quoi ouais donc yango BCBG zalaka likolo te au top nde batu musu balinga ba mi comme ça au dessus de la mêlée biso zalaka toujours kaka na kati donc 8 cm to la mutema na se to linga peto na se ya CT po tina pete faute to la biso ka place to la wana bat basala ba analyse pour donc question papa chéri bo mendo maté kufi papa chéri boye mais biso mo to yeba yike to na nzambe na biso affaire ya te to tata banagite pe to tata banagate puis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton leader moko tata banagate na ba mi pepe moko pamba nalobaki naloba yango na émission ya confrère na yo excusez nga papi mboma que non Coca-Cola ezalaka Pepsi Cola eye koya ete makelele nango ba américain ti basalela ngona ba sports makelele Michael Jackson na simba mulangi nango uspe amisi boy Pepsi yaki na makelele moko biso wana to kola to da bana to lega ka Pepsi oko bando kanga mai munoko na munanga Pepsi odofi baga Pepsi nzoka to bosa na Coca-Cola izali mais siko tala makelele nyonso Pepsi sala tala makelele wana bo yo zalaka te fezala na yebi âge na yo te na ko tu na yo pete mais ozalaka te ça se voit que ozalaka te donc Pepsi ezalaka na luyenga moko ko ndima te mais lelo wa Pepsi ezalaka donc toka na Coca-Cola donc ba papa chéri bin Adam Coca-Cola toujours donc tant mususu na lobi Coca-Cola ye moko bolo bata mususu apoka na musicien ya papa chéri veut des fois au aoti kokufa Coca-Cola oui pour la preuve année akufi na Kisasa te akufi à l'étranger donc akenda iba tourner donc bande ko benga epo nani Coca-Cola comprendre vena biso pensone aoti mo ba tourner na ye Weranson de la Forêt Coca-Cola comprendre donc totika blague ba Coca-Cola bazali. Voilà, parlons des défauts parce que Tokotina Makambango, parlons des défauts. Tout le monde était bien papa défaut. Moi j'étais à la morgue, même si on n'a pas été à l'aéroport, mais tout ça qui a communication à Baïbazala qui bongo na aéroport. Mais en arrivant à la morgue, tout le monde est présence vraiment à Bamissienté. À part Bino, au Bozala qui représentant qui président Jubé qui n'était pas là, il était à l'étranger. Bozala Kiwana et Tata Mobit, mais il n'y avait pas vraiment de musiciens. Il n'y avait pas aussi beaucoup de gens. Tandis que Papa Defao, c'est une icône. Ok, Akenda Sango, même si moi je n'étais pas née à l'époque, mais quand même je chante l'amour scolaire. J'ai trouvé ça, c'est quand même bien. Je chante ça, amour scolaire, amour yabana. Il y a l'éducation dedans à la chanson. Mais nous on a cru qu'on va voir beaucoup de gens, inondés, pleins, mais il n'y avait pas de gens. Parlons de la vérité, parce que moi et vous, on était là-bas. Pour acquérir baninga msute pour na biso toyaki. Mais c'est là papa chéri jibem piana. Ayaki te toi tindaki délégué à ta mokote linga koma o muluba wana na eba te so memangambu ya makamuni ni poka za muluba. Mais non, que c'est gâté, ça fait mal.
et ça la bien été mais ba o ba ya quitté ceci ba qui ba empêchement na ebi ba zala quitté mais soupe ba zala qui mais empêchement bi embouteillage toi na on a qui ça so o ko mana ko de bonhomme beaucoup na mama ko na embouteillage mais au talibo ici to longo aéroport to zonga bo yozo ya bo eluka o baluka mais na mona na aéroport vena biso wera son de la forêt atindaki pi Roger mwana mboka ayaki héritier wata Gogan atindaki Dadi Mola ayaki ba porte parole na bango bayaki biso pe na compte na biso wenge BCBG tozalaki wana to représentaki leader na biso azalaki te à aller na Paris boye baki akompe bien donc ngai nazalaki Jidelo kontra bendo azalaki Rio le Bogara azalaki donc voilà to alaki wana après Roger Ngando bandai ko ya Mutakis secrétaire général na biso andai ko ya Mosaka paso ya Monique to sala ibo to kesana ki banzela bango ba koma aéroport ba yebisi bango sitolongwe to na morgue ba yembangu me mutazwa rapidité yale Mosaka na vekis le ba koma ina na morgue wana baninga msubo ba yagite na yebite ba empêchement ba zwaki na condamné bango pété pour exemple mama matanga lelo yoko ya lobby oyete mutwana wa yagite a ego ya o lobanine na yebi comme ba lobi samedi ba dobisa kori en kondo vena biso def de fao matumona et donc ma samedi na yebi ba artiste musicien ba goya o ba sur le terrain ba goya ata mwana mukie soza artiste ya kaka soza artiste musicien oui na artiste comédien oui na yo soza na temps donc na yo ki programme pas ser na biso ser na yo mami ilela ego bima samedi et aux ala exposé na musée national donc to tourner wana na ba gerbe de frères na biso to tiki donc na yebi ke mambo kozala bien mais bateau pe bazana organisation faut bazala très bien organisé faut bala très bien organisé au moni makambo et comme bat ba mo chamu tout so ba yebi ke mbongo ebimi après bokomi ko bengisa bat baya ko betondre bino boza soki ndenge nene bozo programmer bat la prestation de demain déjà dans la place des artistes l'émission faut commencer à prester vous si vous allez prester là-bas non BCBG est presté ko prester ezaka te faut au moins makambo sous ko manga ambiance tant ba bat ba wanda ko prester et comme ambiance et comme babo sena bango betela bisobo alongwa kuna or eza matanga matanga yalaka place ya madilu ya kolela comprendre ya souci ya VDF ke net ngai na souci makasi pona ve wana je langa basket au VDF article ngai je langa na souci ya ve wana fort pour ve langa matwana ko coopérer bien tout na kabo se bulbule mbitona président Montana Kamenga sommet des sommets tunaye tuna ba musicien presque mingi ya VDF ba yebi genga na wana sola bien à VDF donc voilà alaki pire vie ya donc pire vie ya wenge ya ba vie na biso pour na yoka ba masola VDF o asala na wenge et pas président na ngai jibe pia na papa chéri moto pamba abetela biso ba masolo ndenge vie alaki bien na bango nenga soutenir bango donc voilà yango tango ayoka ke VDF akufi kora vezoya donc na banaye ko landela ngo à la loupe nazo benga nazo tuna eza ndenge nini bake déjà ya bakei bon to longwa aero foza bakoza ja bakoti kor na avion bazoya to longwe na bana mai na Jidelo ko na Rio le Bogara tala oh VDF mutatikeli ngango oh il y avait des femmes so tali yango eza même na photo atokanga na alata kona blouson donc na tiki yango na musée na pane na ngai ebeba nango ekufa na mona ngo kaka opona olakisa yo ke vie tozalaki na ye bien tozalaki bien siko ndenge akei boye fallait
kozala zala po ve alaki na bien na bato nyonso tu bien na bapetita ye tu. Fais voir, fais voir. Donc yango wana vi alati. Ouais, je vois. So cameraman na biso ko bendela biso mouvement alati on a blouson benda ma bako tala na se donc yango. Voilà, et Namboka na Cameroun. Nabozali na Namboka Cameroun wana en même temps dès il y a papa na biso defa izala kikuna chose grave, il n'a jamais passé à s'incliner devant et bembe à papa na biso defa. Et belé baike batamboli balobi bongo na itando yaike ke asala ki bongo o babengi na lokotali fala c'est sabotage. Pour être defa o aza kondo ndenge boza koloba defa o aza papa. Une fois aussi, j'avais vu Falina Defa au Presta na podium moko. C'était en 2015, si je ne me trompe pas. Na concert moko. Mais chose grave, après Presta quitté. Quelle est votre impression à Makambouana Dengeleki? Yoko Lobelani. Maman, en tout cas, chacun portera sa propre charge. Tout le monde BCBG Kaka. Donc nayebi na ngai te soki eza ndenge nini mutu na mutu ana conscience nayebi te soki ezalaki nini donc ya makambo bato ngai nayebi kaka ça il a été occupé ngai na oyeba ndeni ngai nabetaka na BCBG nayebi soki papa chéri alaki empêché alaki na poto yango biso tokendaki kasi yango nazo répondre siko biso makambo bato toyebaka te biso makambo bato to calculera te calculera bato te na niveau moko ve wana munkulu wa bankulu akotisanga esprit moko wana zumbrio donc to calculera makambo ya bato te oyo elekaki boye esali boye te toyebi ke corps ya vie na biso des fois ezali na Cameroun aye koya donc nayebi te soki okese moko ezalaki boye donc makambo bato nayebaka na ngai te toyebi na biso te makambo bato toyebi kaka ve des fois akufaki oyo donc bino comme boyebi yango boza bapandisango ya solo donc ntango bokozwa ye bokotuna ye ozalaki boye me yo oyaki te ndenge nini ezalaki boye mpo na nini akoyebisa bino awapuse baargument na ye donc oyo anga ezaka BCBG bon chic bon genre ya papa chéri binada momoto pamba tu as fallu pour Panamboka Cameroun. Et belé baike balobi était non de konabiso fali ne fallait pas imbanzemba bolingo fali fake na bangwas mandenge zala toujours ou soit imbanzembo moko pona Afrique pour être ezabongo ba pays belé et sangani pour na kanwana non ne fallait pas kende boy mais selon yo en tant que bino batasima parce que bino de mutu bo ma charge à musique bino mutu bo za matoi o bino mutu bo pesa biso sentiment to ka musique c'est le yo na ndenga sima yo moni ondeni déjà et la question mon retour nanga te mais comme naza artiste musicien ya Congo na kolobaka bravo l'artiste et sili ata alobaka kaka oye bravo l'artiste kaka. Donc bravo l'artiste, il a bien pour naïe, na groupe naïe, donc voilà. Et puis na félicité Bessousou, na zongi sou moi si mamuke na félicité Bill pour abeta on a 2012. Bill Clinton Macintosh. Abeta kan on a 2012 donc na obete la epe maboko bravo l'artiste. Bill abeta on déjà na 2012. Donc voilà. Donc, gravité pour Bill Beta on a 2000. Na lobby pour battre belé balinga komi soit mutu komi soit mutema pour eza makambo esalama ego salama ka pekaka. Vous comprenez ego salama ka pekaka. Ego salama ka kaka donc ezali na sepeli na ba artiste et tout oyo ba beti yango eza na ngori eza makambo mais na féliciter pe Bill Clinton kaka. En 2012, à Beta, on a palin, on a ça fait bien. Donc voilà. De voir un Congolais en train de prester. Donc voilà. Dans rien, nano facilité. Batumusu au balana na bantima. Faut le on a bantima pour les rien. Bisous de Beta devait être chef de l'État. Ngana liana Blaise Compaoré
na Burkina Faso to betela indule na palin na dama nazo ba opportunité wana ya kokutana na ba la sana en compte ya Guinée nazo ba opportunité wana ya kokutana na ba obiangema na Guinée équatoriale grâce à Papa Chéri na orchestre wenge BCBG donc biso eloko bo esalaka biso ambrema ezalaka te biso totikalaka deux pieds sur terre et le bas Papa Chéri donc nous avons notre chemin bien tracé, bien tracé, nous arriverons. Comprends donc, voilà. Et mot de la fin pour mon émission. Nous sommes à la fin, nous chutons déjà. Deux ou trois personnes. N'appelle si Batutu, Papa Chéri, Bambo Théâtre, Sika Bozali, partout dans le monde. Donc, beau soutenir Papa Chéri, beau continuer à soutenir. Il y a la Coca-Cola. Coca-Cola. Ouais, donc, on a fait la biso, fait bombas, Yanyonge. So, talib, via Zobeta, on a Kimpoanza, plein. Puis, Batobina, Adobin, ça n'a pas gêne. Des fois, Coca-Cola. Donc, voilà. Donc, après, si l'artiste musicien, surtout au Congo, Mbote, en tout cas, tous à la unis, tous à la soudée, Bao, Baozana, Kisasa, tous les tika, tous les rendre venir à def, derniers hommages, tous les tika, la dernière de Berne, au Baokene cimetière, Batumsuba, Kokakokene cimetière, était Babanga. Tant que je tombe, je te belende ngwana azonganda avanola la te. Te boyana ba onte po bino boyana ba yoji makasi. Te Papa Chéri lo baga yoji eza outil de travail. Mais vieille monde na yebite bilamba na tout so ekokota ta na cercueil wana ekokate. Donc so to ke na pena ba bilamba donc ve alinga atika bilamba belé pour aroke nango touté. Na ba bijoux na ye ça la faux donc. Papa Chéri lo ba yoji zaka outil de travail déjà na semaine lelo toza ma diso ke tala e pana alati na jean alati nga kilo na lati bo ya pebi na auta ni no velas ndenga na auta no Hollywood bo donc ye no velas kaka a pebi na et puis so lingo finga ayoka yo le kana na novelas nde ba mise ya Congo to ala na ba biloba loba les gars dans le village sale au fingier à Talio. Ce gars n'a pas chaîne na bisoga donc Moufantina donc et puis émission à Talaga mingi dans la bon les gars dans Caribou kasi finga et pour tous les dimanches à Tana poto à Talaga Caribou va arrêter pour la scène na biso mami il est là la année conflictualité à la muta polémique talo baganaye ou à ça musana bien kumisi ou à ça musana bien kumisi donc soyez les produits d'abino à l'équisi à l'obéli kitoko. Voilà. Là, je dis d'abord merci à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras et merci à Papa Thierry Vita. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.